Hello, 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 hello la famille, la chaîne Mimi Selunga télévision na pesi bino bambote belé boyamba bambote nesengo pe utie pa ndeko na bino Mimi Selunga mwana bate ya Nzambe na pesi bino bambote ba oyanga bolanda kanga na chaîne na bino mwana bate ya Nzambe tikete Nzamba lola mwana bino akanisa bino apambolelanga pe bino vraiment ba les amis na sepeli mingi pe na sepelaka mingi tango na yaka liboso na bino po na yebi ke tosololaka na nzela ya ba commentaire na nzela tango nazoleka na ngai na première be live na nga bozaka wana bozo ko soutenir vraiment bozo like ezosala nga ba bien makasi bandeko na nga oyo nano tomba na chaîne ya Mimi Selunga TV te vraiment ça eza mbalano ya liboso s'abonner ezalaka bon mpona ko aider mwana bato ya Nzambe wana nde eza vraiment kombo na nga na linga makasi mwana bato ya Nzambe tango na lobaka ngona sala kabwe mpona za mwana bato ya Nzambe bandeko na nga bomeka vraiment ko linga ko soutenir chaîne oyo po ekende liboso ezosenga ba soutien na bino ezosenga bo s'abonner massivement na chaîne ya Mimi Selunga télévision Nzamba ko pambola bino tango s'abonner ko bosa na ko fina cloche ya notification te po yango wana nde ko banda ko ya kopesa yo ba message tango nga naza na likamo nazosala na chaîne na nga na bwaki video obe naza koleka pena bokoyeba ke Mimi Selunga azosala eloko na chaîne na ye ekotinda bino boya mbangu vraiment ba oyanga bolandaka nga na pesi bino bambote belé papa Sami Selunga mobile ya Mimi Selunga bambote belé papa bana bambote belé na ba petit na biso vraiment Nzamba lola amo na bino pe akanisa bino nyonso oyanga ya katemini bambote na bino vraiment bandeko na nga tozokende vraiment moi mbangu tokouma na biso mingi te tosolola nga na linga tosolola makasi bandeko na nga tosolola pona lobango chaque fois soki osololi te bakosololela biso na compte bandeko na nga vraiment na ye tosolola likambo ya ba mariage ya lelo tosolola likambo ya ba mariage ya lelo tozomona bato ebele bazobunga tozomona makambo tozomona vraiment bandeko na nga boteni nga regret te ezaka mpona tobongisa kaka bandeko eloko nga nazo constate vraiment mingi na ba mariage ya lelo bandeko na nga nayebi mwasi to bandango na boye nayebi nanu tango mwasi azobala soki nga nayebi soki eza mariage bozobala na bozoke epambolisa libala na bino ndete eza kenga mama Mimi Selunga bo eza na bato ebele nga se na bala mais eza na bato ebele bafandaka mwasi na mobali nano babala na te mais baza na bana na bango tango bazokende po bapambolisa libala na bango bandeko na ngai na moto oyo aboti deja eske eza permis ata voile na liboso abomba elongi na ye na voile ezalaka te réponse eza ke ezalaka te nani oyo akoki kobomba elongi na ye ezali mwasi oyo aza moseka ye wana nda akoki kobomba elongi na ye me lelo tozomona bandeko na nga lelo tozomona ezala mama mokolo se basala 20 ans na libala se basala 10 ans 15 ans bandeko na nga baza na bana bakoli tango bazokende kopambolisa libala na bango tozomona yango bazolatela bato bavoile bakangi bango bilongi vraiment na bavoile mobali pa ye alongoli ezalaka te bandeko tobongisa esika wana ezalaka te vraiment nazoyesa bino bandeko ezalaka te ngai moko naza na témoignage ya ngai moko na kopesa bino bandeko na nga parce que tango tobalaka moko na moko aza na histoire na ye ndenge abalela misusu ezali babala moseka misusu bazali pe babala nano abota te misusu bazali pe ke mosusu abala aza moseka tolanda vraiment bien ndenge nazopesa explication misusu babala aza moseka ayebi mobali te nde ye wana mwasi oyo akoki kobomba elongi me biso tokomisa yango même mikutu longola bazemi na yo o tozokena ona bonzambe bokoya koloba ke mama Mimi Selunga aza koloba makamba boyende mosantu bandeko na nga tozobunga nzela yango wana tozomona ke makambo ebele
ezoko fongwa biso te unzambe tozo ksa soni pe kanda ya nzambe tozo senga nde kanda ya nzambe po ba makambo tokomi kosala tokomi osala ngo toujours na nzoto tozo sala ngo na molimo te mutu oya yebi aza na molimo ya nzambe oya yebi makambo ya nzambe me ozosalela ngo te eza malamu te nga bokolobake naza mosantu te bandeko na nga yango nazobetela bino lisolo ntango ngai nabala moseka te nabala teke na mwasi nano abota te nabalaki nazalaki na bebe ya 2 mois ntango naboti après 2 mois mobali na nga aye kohonore ngai toye kobalana na coutumier toye kobalana na religieux ya suka tosalaki yango nde ezalaki ya nsima tosala na leta kontenu ya bamisala ndenge kaka ezalaka bamakambo bapapier na Afrique libala na biso ntango tosalaki yango bandeko nazalaki na bebe na nga ya 2 mois eglize na nga nazalaki kosambela na Afrique vraiment wana eza loi ya église etake bana na nzambe biso nyonso toyebaki yango soko za mwasi esi oboti jamais okoki kokanga elongi na yo jamais avant balobelanga ngai moko nayebaki yango fomake ezalaka te mokolo ngai na kobala lokola esi na boti nayebaki yango ke ngai naza mutu nakoki kokanga elongi ata mokolo moko te nayebaki nazalaki consciente nasalelango makelele te nasalelango mindondo te parce que eza na bato ebele basalelaka ngo makelele aza consciente ke ndenge aza wana esi aboti mwasi oyo akangaka elongi aza mwasi oyo aza moseka me lelo bato bakoma koprofite meme olongola bazemi na yo meme obotaka libala wana ekufa oke kobala lelo omonake bato bakomi kolata bavoile tina elongi akangi elongi meme obota te bandeko nanga eza na Bible meme obota te okoki jamais kokanga elongi soko oyebi ke oyebi deja mibali normalement mwasi o ayebi mibali aza moseka te akoki kokanga elongi na ye te akoki kokanga elongi te me lelo eloko ezokamwisa nga bandeko nanga tozomona ba mama ya mikolo mona mama mokolo mama vraiment ya mokolo na papa ya mokolo bake kopambolisa libala na bango tokomona boye mama ya mokolo alati voile bakangi ye elongi lelo toye bandeko tosolola mpona sujet na biso ya makambo ba voile oyo na elongi pe tosolola elateli ya basi bazobala lelo ba voile oyo basi bazolata ba voile ba robe ya mariage voile eza oyo ya elongi me ba robe ya mariage oyo batebele bazolata bandeko ezopesa pasi vraiment ezopesa pasi ezozala ba scandale ezopesa scandale makasi wana eza deuxième sujet na biso na kolobela na pokwa ya lelo mais oyo nga nazolobela nano liboso eza vraiment ke mwasi soki esi abali mwasi soki esi aboti mwasi soki aza moseka te oyo babengi aza vierge te bandeko akoki kobomba elongi na ye te tozolinga kohonore biso mo tozozwa ba honneur tozomipesa yango me honneur wana fo topesa yango epai ya nzambe honneur wana fo topesa yango epai ya nzambe mpo ye nde azali kolo honneur wana ezalaka ya biso te bandeko fo tohonore nzambe me lelo biso bato tokomi kolinga ke tohonore tosi honore biso moko mpona lokumu na biso moko ozomona lokumu ozokosa nzambe me ozokosa nzambe te ngai nayebisi bino bandeko nabeteli bino lisolo na nga ntango nabalaka nazalaka na bebe ya 2 mois nalataka voile na elongi te mobali na nga mpe nazalaka na posa te mobali na nga afongola nga elongi boye paske ye moko abotisaka nga deja nazalaka consciente ke nakoki kobomba elongi jamais église babengisanga bayebisaka nga bi oui nayebi ke ezalaka boye na kosala yango pete
naza pe na tina na yango te parce que nga naza dini te ya kosala ya kokanga elongi naza dini te wana po na respect ya nzambe na nga po soki ezalaki bamisusu akoki pe kolobaka kobala so na eglize te tomona bato mosusu po bapesi bango condition ke okoki kobomba elongi te parce que oza moseka te ou obala te a changer voire même église ake kobala na église mosusu po yazaka na posa papa fongola papa tala mama tango bakofongola bo mama abimi kitoko no bandeko tozokosana eza lisumu monene mama oyo esi oboti oza moseka te okoki kokanga elongi na yo mokolo ya mariage te okoki kokanga yango te po oza moseka te ezosala mabe makasi nazomona ngo na bamariage ebele nakoki kotanga ta bakombo te po ekopesa polémique ekopesa mabe bandeko omoni mokolo mama mokolo abali bakangi ye elongi soi-disant po abotana mobali mosusu oyo aye kobala ye aza mobali mosusu me elongoli yo te ke yo obota te elongoli ki mama na yo te oza toujours mama oza toujours moseka te okotikala pe soki ozala moseka te egali nde badoci balobaka meme kutu ke mobali wana te moto abotisaki yo me aye kobala yo mama oza na droit ya koexplike mobali ngai na ndenge naza boye soki vraiment bangaka nzambe nakoki kolata voile na elongi te nakoki kobomba elongi na ngai te ekosala bino nini bandeko ekosala nini kobomba pe elongi esalaka nini po bamono kaka ke obombi elongi me mutu yango abombi elongi aza kutu mutu oyo akoki kobomba elongi te bandeko mutu oyo abombi elongi aza mutu akoki kobomba elongi te aza donc mobomi alongola soi disant ntango mosusu bazemi ebele ntango mosusu abota bana me aye kobomba elongi na ye eza eloko moko eza pena defo nayebi ke ebele ntango botala video oyo mpe bosalela yango ekosala bino mpasi bokoluka mpe bofinga bokolinga mpe bokritike na bandenge na bino me oyo eza vrai nga naye kolobaka verité vraiment bandeko tobongisa meme mama moko boye mwana na yo se basenta na bango ye alingi abala mama kozalaka te na lolendo wana ke fo bamona ye ntango bakolongola voile yeba deja ke mwana na yo aza susu na chasse te esi alongwa deja chasse kutu ndenge eza boye ko meme bapaster bamona na bango ke oyo atekaka ntango mosusu mpe bayokela osala bamakama mabe me mokola libala na yo bandimi na bango ka obomba elongi etake nano oboti te obombi elongi me bapaster bayebi ke mwana oyo akoki kobomba elongi te mwana oyo akoki jamais kobomba elongi na ye po ndenge aza wana aza moseka te soi-disant mosusu alongola bazemi mosusu donc aza moseka te me batikaka na bango babomela biso kaka bamoto po ezalaka baposa na biso donc mais soki totali yango bien ezalaka vraiment te ezalaka te toke na elateli vraiment ya basi lelo ndenge bamama ya mikolo bazobala kaka nde tozoloba libala eza lipamboli libala eza eloko moko eza lipamboli euti na nzambe tokoki koboya te vrai euti epai na nzambe me bandeko na ngai ntango lipamboli libala eza eloko euti epai na nzambe bandeko toyeba kolata ntango tozokende liboso ya mosali na nzambe po apambola libala meme kutu na leta fo tozala na respect wana bandeko eza na bavoile nyonso te mwana na nzambe akoki kolata eza na barobe ya mariage nyonso te mwana na nzambe akoki kolata bandeko na ngai awa vraiment na video onayebi ke na kobetisa mwa bamisusu libaku me nzambe kaka ayebi paske biso bato mokili tolingi verité te me biso pe toza bato oyo tolobaka verité nazangi mabe te naza na mabe na nga naza pe moto na masumu me oyo ezali nécessaire soki ozo comprendre ozotika yango wana nde nzambe alingaka ntango reconnaître mabe na yo osengi nzambe bolimbisi otiki banzela wana yango wana eza plus chose plus important pamba te biso nyonso tozali bato ya masumu tozali bato tobungaka tozali bato oyo tozalaka na biso donc tobunga deja totambola deja mabe me nzambe soki oluki ye aye
amonani liboso na yo osengi bolimbisi na mabe na makambo nyonso oyo yo osala foto lukato aretaka na ba makambo misusu foto lukato tikaka makambo mosusu eza malamu te eza kitoko te eza penza lipamboli te na bana na Nzambe bandeko na ngai omona mosali na Nzambe soi-disant moto moko ayembelaka Nzambe mais robe oyo aye akolatela bato na mariage na ye eza robe moko vraiment oyo ekobetisa voire même libako pona nini na ye na sujet nanga o déjà nazaki na sujet oyo avant nazaki na yango déjà bandeko na koluka soki na kokoka na tiela bino ba photo ata na suka ya ba mariage ebele ona capturaki ba photo vraiment bandeko nanga pona kotala nanu modeli oyo batu bazoko latela na ba feti ezopesa pasi pe mawa feti ya yo moko ndeko nanga me oza à l'est tozomona ba mama ebele eza mingi ba mama mikolo mingi vraiment na moni na ba mama mikolo mama mokolo azape na nzoto minene me mama mokolo libala na ye bapambola libala na ye soi-disant bali robe ya mariage ya mama mabele oyo nyonso esali kaka boye nyonso oyo libanda oyo babengi libanda bandeko mama moko natalaki na feti na ye bayebani pe mobali na yebani pe azalaki à l'est mama fandi donc azalaki à l'est azalaki à l'est nga na mituni mais robe ya mariage ya boy pona nini robe ya mariage oyo tangu ye moko akendaki komeka yango po tangu moto alingi kobala okoluka robe na yo oyo kosepela nango eske tozolata ba robe yango vraiment eza baposa na biso te eza baposa ya banani mutu ya marraine ya nani na yebi te posa eza posa na yo fo oluka ozala les mokola libala na yo tozomona batebena na kenda voire même feti moko nga moko feti wana na kenda en Afrique mutu abala voile alata decote ti awa ezangaki kaka bambuma na biso oyo ya mabele emona na bandeko ezalaki catastrophe mutu akomi kaka boy azalaki à l'est azobina donc marié azalaki à l'est fo asala kaboye abomba kaboye moyen asala boye ezate moyen abina zala l'est ezate eza obebisi déjà feti na yo obebisi libala na yo pamba te oza l'est na ba photo abima kitoko te abima toujours agunza mokongo boye ezangaki ka bato ya mawa bayela ye écharpe mais elingaki kosimba te po ezalaki pe na temps ya mulungu ezochauffe omoni ke moto bebisi feti na yo yo moko likolo ya bilatela mwanza likolo ya barobe moko soi-disant po eza na mode mikolo bakaikai motu falata kaikai non barobe ya kaikai eza mabete me fo kotala nanu modele ya nzoto na yo soko oza motu moko atolo mikie olati kaikai na yo efandi ekosala o bien me tango oza motu deja oza na motu ya nzoto oza motu atolo okamati kaikai robe ya kaikai robe ya mariage ya kaikai otie efini yo nanu mokongo nyonso ebimisi nini misuni ebimi yo moto ozokende kobala ozokepe kobala na kati ya église pasteur fo apambola libala na bino bapaster bamonaka makambo bapaster bamona makambo après lobi soki pasteur moko boabongwana na ye te apamboli libala na yo après akomi kodrage yo oloba nini po ye amoni nyonso banzoto ezaka ya mibali na biso nzoto pe mibali vraiment bapapa oyo bokolanda ngai papa oyo nano bali te soko ningo bala mwasi na yo yeba kokontrole voile robe ya libala ya mwasi na yo fo oyo ameka yango na misu na yo otala po ezopesa pasi nga na constate eloko yango nayebi te bamama ebele bokolanda ngai soki bino mpe bomona eloko wana bokomela ngai na bacommentaire esala nga bien parce que nga vraiment nalingaki nalobela yango déjà kala sujet oyo na ngai nalobela yango kala mais na bandeki kotala kake nakoloba basujet ezaka mwa moke ebele omona olingo oloba bobosani nakolobela yango ka moko mosusu mais libala susu ya mwana na biso Rite mwana ya misamo vraiment ba félicitation na bino Rite nalingaka makasi nalingaka yo vraiment oza mwana oyo batikela biso epa ya mama Marie
abandai kobetela biso miziki ya kitoko, miziki ya malamu, vraiment toandai kosepela na yaya. Quel que soit des problèmes oyo bato balobelaka ye biso toza wana mpona kojuge mutu te, moko na moko aza na bakonti na ye na nzambe na ye oyo ye asalaki na oyo asala te etali ye ndenge akenda na ye na epai soki akenda wapi nzambe nde mutu ayebi esika ndeko na biso aza wana etali nango biso te. Me oyo nga na ye koloba na libala ya mwana biso nga moko nasepelaki na pesa ekutu kombo ya nièce internationale, nièce nationale ou internationale pamba te aza mwana moko mama Marie Misamu ayebanaki monde entier. Marie Misamu ayebanaki vraiment makasi. Abetela biso miziki esepelisa biso ti lelo toyembaka yawe kumama donc toyembaka ba miziki na yesu oyo toyembaka yango esalaka biso malamu makasi bandeko. Me likambo ya hiti epesi pena pasi epesi scandale bandeko toko ngai boloba te ke boteninga rigueur te bandeko na aza mwana moko aza leki moko aza mwana moko na sepelaka ne makasi aza pe mwana foto soutenir ye metango mabe ezali fo kolobela mabe tokoye kozaka ba hypocrite te esika mabe ezali tozozipa mabe tozoyaka kolobaka malamu eza pe bien te pona mbala mususu ye libala se leki me oyo mususu akobala bariti baze ebele bakobala babongisa. Riti aza mwana moko o ayembelaka nzambe. Riti aza mwana moko o ayebi liloba na nzambe. Atala abiyema na ye abongisa kote ya abiyema. Vraiment voile alataki ezaki kitoko. Robi na ya mariage ezaki kitoko. Me loko ebebisaki na kati awa. Mwana o oza mosali na nzambe aza mosali na nzambe bandeko tozwaka makama nzambe na loyenge te aza mosali na nzambe abetaka miziki ya nzambe batu bayebi na yebi te lelo batu bakoma kobongwana mutu mususu azosalela nzambe me ye moko aza na ba profit na ye ayebi eloko nini oyo ye azosala toyebi te soki eza miziki vraiment oyo ke nzambe mutu a inspiré toyebi te tango nzambe mutapesi yo miziki wana oza na don wana ndeko na ngai leki na ngai mwana na biso kolata na yo tango ozobima liboso ya bato ebele bafingaka yo bato ebele balobela elateli na yo eloko ope mama Marie Misamu amonela ngo makambo ebele yango tomonaki mama na biso akomaki na ye vraiment na nini wana chato ko pesa nonga ka problème tilanga bandeko bolimbisa tozana ye eza émission mais eza problème te bandeko nanga ndeko na biso mama na biso achangeaki elateli na ye tomonaki nde mama na biso akomaki kolata ba jupe ne ya minene ye moko ayebi ntina nini akomaki kolata bongo po elobeli pe ya bato ezalaki vraiment bien te selo abiyema na ye na ebandeli. Siko tomoni mwana biso Riti libala kitoko tosepeli nzamba pambola bino abomba bino bowumela ebele mais Riti vraiment soki kobandela robe wana robe eza très kitoko eza très joli eza kitoko mais loko kaka ebebisaki ndeko nanga omoni nga pe nalati eloko eza transparent awa mais omoni etake na bombi awa soki ezalaki nango awa kaka ezomonana nango eza problème te mama to oza pe mama mbikudi te oza pe te ke mama oza pe te ke merci oza pe te mama soki mamelo toyebi ke oza jeune oza na posa ba mode oza na yo moko tongaka oui eza mabete mais omoni eloko boye monani soki ezalaki boye awa okangaki yango atandeti boye eza mabete ponga na lati pe eloko o eza transparent mais take na tie sengle na ngai mutazo mona tolo na ngate nzela oyo ya biso nzela soki botali bien ba mama na ngai robi mwana na biso alataki vraiment nzela oyo ezaki scandale nga na tali na ba Facebook ba commentaire ya batu bazo osela manteka mingi pona robi babiye mosali na nzambe pourquoi akekolata robi ya modèle ya boy ba misusu obina batu misusu bafingaka biso ba misusu toye to critiquer to lobi boy to fingi te eza eloko tomoni mais eza na batebele bafingaka batebele vraiment donc bango ba arme na bango ba arme forte na bango ezaka mafinga mais biso tofingaka te etaki bana na nzambe tofingaka te bandeko nanga etaki bana na nzambe tofingaka te mwa malili ezali bamela kaka bamela te vraiment eza pasi bandeko nanga esali lisungi te esungi vraiment te epamboli nzambe te eza vraiment kitoko te eza kitoko te
robe ya ndeko na biso ya mwana biso ezalaki kitoko me problème awa ebomaki makasi. Toke na ba makambo mosusu bandeko na nga kaka ndenge tozoloba eza kitoko te habillement na yo tango ozolata okobima liboso ya bato surtout tango eza eloko na yo moko yo nde mutu bato bakoyela yo nde mutu obengisi bato na libala na yo mama zala l'aise fo luko zala l'aise parce que mokolo wana okoluka oningisa nzoto okoluka kobina okoluka kosala bamakambo ba mouvement ekozala ebele obina osala boye mama yaka zongisa boye bakoluka mpe batombola yo lelo bakoma kotombola bato me yo deja robe olati ya mabe makasi robe deja olati ya mabe makasi mama tango olati robe deja ya mabe bongo sikoyo ozoluka nini tango olati deja robe ya mabe makasi bongo ndeko mama ndeko mwasi ozoluka nini ozoluka robe ya bongo na zotiela bino bokotala yango ndenge ekobanda koleka soki na kokoka na technique nanga nalekisela bino ba robe bomona vraiment batolo ndenge ezopesa pasi mutu obali na yo zala l'aise fo luka ozala l'aise modi toboyi te tango eza makambo kai mte bimi mikolo bazolata badoni o tala nde nzoto na yo problème eza ya kotala nzoto no mosusu oza mutu atolo ozwi susu robe ekangi yo makasi aleo eza dekoti boye mama voile moko namonaki robe moko ya mariage namonaki etikalaki kaka moke bamboma ya mwindu ebima siko imagine scandale oyo ke mwasi abali bayepa na ye après temps ya la baje wana basala boye mabele bimi mama ekozala ndenge nini feti na yo ekobeba feti na yo ekobima na ba réseaux sociaux ekopesa scandale nyonso wana mpona nini tozokende na loyenge moko ya kitoko te bato bazoyeba kolata te voire même na ba mariage na bango moko soko lati robe no ba robe ya kitoko ezali ke olati pena robe ya respect olati robe sexy bandeko naloba kango tango nyonso sexy ezaka te ke mutu alata mabe bato ebele biso bato mwindu basi ya baafricain tokofondaka tango nyonso sexy eza eloko moko obimi kitoko obimi na o sexy mais olati na respect mutu amoni abimi sexy abimi kitoko mais eza na elateli mosusu eza obimi nde extravagante obimi extravagante tango olati osaboli mabele osaboli robe na o mama mutu oye na libala robe esaboli o mabele obimi extravagante obimi salite bato bakomi kotongo robe ya boye mpona nini yango akebala na robe ya boye mpwani nga na kolata robe omoni ebimi deya mabe obimi deja mabe toluka nga se na bala me tosangisaka problème eza te toluka tosombaka barobe ya kitoko lata robe na yo mpo mokolo ya libala na ozala à l'aise ozala na yo à l'aise bandeko bolimbisanga vwa bandeko na nga na mela mwa moke oluka na yo ozala à l'aise mokolo ya libala na yo fo mutu oluka ozala l'aise po imagine olati eloko moko boye mobali no azokelo soni mobali no azokelo arobi na yo meza mokolo ya libala na bino fala ozala na esengo namona kaka nde nazoyebisa bino wana kuta esama na bamabala ebele kaka badoni oyo soki bakaika yo bato bakoma kolata badekoti hotel mekoma koleka mutu alati asaboli ye moko libala nde masaboli yango bandeko ntango mutu asaboli yango bongo akomi soni omona marie mwasi ya libala aza l'aise teka nde nazoyebisa bino soki na ye koteya eloko oyo eza mpo nazomona bamabala ebele yo moko kolo libala fala osala nzunzu na feti no okomi soni mpo nini robi esopi yo mwayo ninga na makasi eza te mwayo bina eza te mutu akomi kaka kofandafanda so eba ye batelemisi nalembi mpo nini robi na ye eza bien te ekomi ekweya akomi kaka simbi abenda boye mabe me mpona nini koluka siko robe ya mabe bongo mokolo ya libala na yo moko mpona nini okoluka robe no abien te mpo ofanda escandalize bato te mpo epesa nzambe mpe lokumu yo moko mpe tomona barobi tomona mpe mutu abala na robe ya maboko milai abali na robe moko ekanga mais eza très joli
ezata na scandale moko te, ezata na eloko moko te ke osoki ndeni omoni moto alati robe moto wana non bino mo bobi non robe oyo eza wow, robe wana alataki eza ata na scandale te mezaki wow. Meza na bato mosusu ba robe balata na libana mabala na bango moko scandale na scandale, scandale na scandale. Ti bato auti feti bakomi kotonga robe ya mama alataki, bakomi kofinga pe na mobali yango yake ebala mwasi alati robe ya bongo pona nini. Ezopesa pasi, ezosala vraiment pasi makasi bandeko. Bokomona ba photo na rolekisela bino tala ba photo nazo lekisa vraiment bokomona bino moko ke epesaka soni, epesaka pasi. To bongisa ba mama, to bongisa tango tozokende kobala, to bongisa ezopesa ba pasteur soni. Meme basi bana na biso bakebinaka liboso wana mama oyo zobala oyebi nzambe luka bana na yo wana bakolata eloko ni po yo moko lati kitoko. Na ute kotala su video moko eute koleka na eglise ya pasteur moko ayebani pe makasi na kotanga kombo te. Meme pe ateilaki yango epesaki soni. Ye moko marie balati kitoko na mobali me bana na bango balataki ya mariage balataki mabe makasi. Balataki mabe ba robe moko epasuka ti na mapende awa ba robe moko don kitoko te. Sexy yango ezobima nango extravagante, eza nango bien te, wana nango sexy te. Moto aza sexy abombaka nzoto ne kitoko ala surtout mokolo mariage eloko nga nazokamwa. Moto lati pena robe na yo mokolo ya mariage, robe na yo lati pena mokolo ya mariage. Mais epesi scandale donc bato etikali moke mbumano ya mwindo emonana. Eza terrible, eza pasi pe mawa. Vraiment bandeko nanga awa na chaîne ya Mimi Selunga Télévision tolobelaka nyonso bandeko. O tomoni mabe toya kaka kolobelaka, soki tomoni eloko moko toya tosalelaka wana analyse tolobeli yango. Pourquoi pas foto loba po toza bana na nzambe. Bana na nzambe tozoya pona ndenge tozoya na banzela ba YouTube o na ba video tozoya kopesa kaka ba meilleur, tozoya kaka o pe bazali ba sepelaka eza malamu, o pe ba sepelaka na misala na biso te eza nango pe ka malamu parce que na mokili o se to comprena eza na mutu nyonso ta ko sepela na yo ndeko. Wana pe eza sujet musu to kwa ko solango mais o na ngeka na loba na yebi ke bele bakozala contre ngai na video oyo mingi pe bakozana bango po baobake no makama mimi alobi eza ya solo. Tozomona bato ebele bazolata mabe meme na ba mariage na bango moko ezosopa bango me bele pe bakoloba ya koloba boye azana ni naza mwana kaka ya nzambe nazaka molandi ya nzambe bandeko. Toza bana mike te tozokola tant tozaki bana mike balobaka yango tant nazaki mwana muke nazaye koloba lokola mwana muke nazaye kolela lokola mwana muke nazaye kosala nyonso ya bana mike. Lelo nakoli nakoma koloba lokola mukolo nakoma kolia biloko ya mikolo nakoma mukolo pamba te Bible kutu elobi yango tant tozaka bana mike tosaka nyonso ya mike mais tant tokoli nakomi kosala pe makambo ya ba mikolo to changer eza retard te to changer elateli ya ba mama vraiment to changer. Ba papa kutu bazala mona ba scandale ebele te. Ba scandale ya ba papa na ba mariage lobaka papa katiaki coiffe moko mabe, lobaka papa lataki biloko moko soka ndenge nini ya donc wana ba veste moko mais ba papa ba bomba na bango chaque fois nzoto po bango ba préciser na bango biloko ebele te. Biso nde ba robe ya mariage o tozolata ezopesa scandale ezopesa pasi yango wana yala biloko mibale na ekolobela na sujet oyo. Mwasi nini akoki kolata alikoki kokweyisa voile na elongi eza mwasi nyonso takoki kokweyisa voile na elongi. Yo koluka kaka lokumu po bamona yo mais non ozomema lisumu. Kote mse eza lokumu na yo mais kote mse eza lisumu epai ya nzambe po oza moseka te oza mama bota bana se bakola tamsu mwana no pe aza na koko sa pesa okoko moyo ozo kobombela bato elongi ozobomba elongi po na nini babombaka elongi te. Mwasi osa boti abombaka jamais elongi ekosala eloko pe te ata bafongolo te nga bafongolanga elongi boye te nakufa te fete nanga pe leka nango pe kitoko na genre na biso
biso tolingelaki na makoki na biso eleka bien ndenge tolingelaki esalaka nga eloko te esalaka nga mpe eloko te elongolaka nga mpe kimia te mpo nayebi ke na botaka deja naza mwasi moseka te nakoki kobala mpe na kobomba elongi na nga te non na boyebi oyo naza yango lelo na makambo ya nzambe meme nabotaki te lokola natambolaki na bagauche droite avant nabala nakokaki mpe koloba soki lelo libala nakokaki mpe koloba nakobomba elongi na nga te bango wana nde bato nzambe alingi okoki mpe ako yo moko oyeba etamboli na yo ndenge otambwisaki bomoi na yo oyebi koza na yo vierge te oza no moseka te okoki no mpe koloba ntuka nakobomba elongi te mpo naza moseka te me lokola tozowelela lokumu ya mokili bato bamona yo obombaki elongi bato me ozokanisa ozokosa nzambe bakosaka ye te mpe basakanaka na nzambe te makambo oyo ezosama meme na bapaster meme na basi ya bapaster meme na basi oyo mpena bango bayebi liloba ya nzambe me mpo na lokumu bazokosana lokola bazoyeba makambo ya nzambe te bazosala yango mpo bato bakosa bato me toyebi yango ke nzambe bakosaka ye te vraiment bandeko oyo bosepeli nzambe apambola bino oyo mpe bosepeli te nzambe abakisela bino mapamboli bokontinue kaka bongo ndenge bozali me nzambe atindaka bana na ye baya koloba na lolenge nyonso oyo mpona kofongola peuple ya bana nzambe misu eloko moko moto ayebaki te biso na nzela bamedia toye vraiment nzambe akopambola biso nzambe apambola bino so botali ngai azala na bino badimanche kitoko elongo na nkolo yesu masiya bandeko nasepeli na bino mpe nasepelaka na bino ndenge botalaka nga oyo mpe bosepelaka na nga te bozwa babizu ebele oyo bosepelaka nga bozwa ebele ya babizu oyo nde basepelaka na nga te bazwa kaka moko me oyo basepelaka na nga bazwa ebele na pesi badedikasi na oyo yanga nyonso boza telema ebele moye natanga bakombo na bino vraiment eza te napesi bino kaka nzambe alola pambola bino amona bino aprotéger bino vraiment bandeko nanga nalingi bino mingi bobosana te bosabone bokomante bolike video nzambe alola kopambola bino soki nzambe akolinga tokoya lisusu na prochaine video soki nzambe akogarde biso soki nzambe akoakorde biso grâce wana mpo ndenge toza na liboso na bino eza grâce bandeko eza nga te eza mobile na nga te eza kaka grâce ya nzambe mpo soki alingaki te bolingai bomona nga mpe te leo na ya na kosala video donc nakoya lisusu soki nzambe akopesa biso susu ngolu wana tokoya lisusu na piesi mosusu nzambe moto ayebi teme nini akopia biso merci bandeko na nga botikali kitoko elongo na nkolo yesu masiya bizu bye